Le Congo promo de Faté. Bolandaka Congo promo pour Ezolo la vérité. Avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Rafigeto. Check. Hugues la coiffe Ikoté. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikoté. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. Descartes Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tinanda. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo promo Raph Ngindou nde naninga mabete Congo promo Raph Ngindou aza mutu aza na mbongo boga aza na bakara danger donc ya mutanzalate. En tout cas, félicitations, merci si tu es où mais là. Raph Ngindou, le présentateur de la force créative Congo promo. Congo Boroto, c'est la force militaire de Congo promo. Et faites comme moi, allez voir
Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Nguindu, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo ndé. Ouais, balobi Raf Nguindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babunda na nango. Raf Nguindu. Congo Promo. What a plus, what a boss là. Igela coiffe ikote. Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Espace de cérémonie chez Hugues la coiffe ikote. Un cadre spécial pour vos cérémonies conviviales. Pour vos retraits de deuil, matanga, fiançailles, baptême, anniversaire, au 174 avenue Aristide Briand, le pavillon sous-bois, dans le 9-3. Référence, salon Hugues la coiffe Icoté. Votre réservation au 01 41 55 0000. Shalom, shalom, peuple de partout, vous qui suivez cette grande émission, la retraite chrétienne avec Yves Ipan. La fin avec la série continue toujours dans votre site comme pour motiver avec le boss américain Raf Nguindu et boss Dallas. Merci à toi, Janice, et l'image de RDC. Voilà, nous sommes déjà avec le pasteur Valère Moussatou, le Daniel aussi, Joseph Bangonde, Vandi Sanzamba Pisa Bango Ngolu. Yako interprété bandoto ya makasi oyo le kaka na butu tandis que belé ba pasteur ba sene nzambe belé ba komanga na ba point au papa komanga te meye soko loti ndoto ya mabeto pe ya malamu soko luki interprétation nango oluki le pasteur Valère Moussatou aux solutions par rapport à bandoto non parce que bandoto belé pe o batala ba benga bazo solution et mingi aussi baza ko benga biso pasteur Valère akenda wapi le seul effort ya koluka pe ya ruta na tout sur na ensemble biso na bino. Voilà, bonjour pasteur Valère. Bonjour mon frère Yves. Et bonne santé à yo et puis à Etonga boni nzamba dosunga kimi ezali par la grâce de Dieu tous a bien. Voilà, le moment likamona biso ezali bitumba kati na ndoto toko solo lango awa nini lekaka yo moto lalaka oloti ndoto baza ko beta yo pa moto yebite olali oloti toiture ya ndaku na ye pumbwe olali oloti nyama moko yaka lion bankosi bandeke bayaka nzoto ya nyama elongi ya moto peut-être amso mona pe moto na te mais makambo eza ebele otolota na babutu l'autre to dévoiler ensemble na pasteur Valère Moussatou. Alors papa par rapport à thème na biso bituma na ndoto pasteur Rolobani non d'abord na bandeko bota la biso. Merci bien aimé pour la bino bo pesi biso confiance Kolanda ezali wa bino révérend Valère Moussatou tolingi tolobela mon frère Yves thème moko très important parce que chaque nuit ezana bato bazobunisa bango ba benga bandoto na mabete mais ezoyela bango baza mal à l'aise bazoyeba te au juste ça veut dire quoi alors que bandoto ya mabe na moi pe ejuaka to ko expliquer yango. Alors tolingi tolobela thème oyo po nzamba lingi a délivrer bato ebele ba kangami na bandoto ya mabe akozala za mokonzi aza domestique aza nani et pona ka mutute thème oyo bien aimé tolingi ko lobela après toko prier pour na yo parce que mission nzamba pesi biso yango wana. Amen. Voilà, et tekito ban déjà na ba oyo bande ko balotaka à chaque fois azomona nyama na elongi ya mutu mais elongi ya mutu ngezomona na pendate mais na tête sous forme ya mutu bandoto wana interprétation na ngoko za nini kolota nyama na butu à chaque fois bimi omoni ndeka bimi na fenêtre pour na yo. Ok, avant de expliquer, mon frère Yves, tolingi totanga muke na Bible et la fondement na biso na Matthieu 27 verset 19. Awa. Comment on a rien pour ça? Ça vient moi. Ça est bien fait. Bonjour, bonjour. Bonjour. Je pense que ma collègue n'a vu ça. Comment est déjà? Tout ça, ma collègue n'a vu ça. Bali bosso na mona yao. Papa, ngaso na uti poto na ya kanzela moko na biloko na ngai. Azana descendance ya Satuton.
famille. Mais, na cyber service, Andi Marate, Andimi, Bana ya France, Paris, Lyon, Toulouse, Rennes, bino tu bula kote wana. Uzana iloko lingu tinda na Afrique. Toa wana Congo na Kisasa. Nikuna yazo ngumba mako kukena na yoko stratite. Service, agence pas comme les autres. Balobi Boye, pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ces justes, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Oui, moi si à Pilate, tant bazo sambisa Jésus, tant foule ils ont réclamé baboma Yesu. Ba sacrifier moi si à Pilate na butu azala qui menacé nandoto. Vraiment elle était menacée. Ba ko la kisaye, je crois c'était les anges de Dieu, ba ko la kisaye que muto et mobile na yo alingia condamné, il est juste. Aza juste Jésus oyo. Ba lingi ba condamné aza juste. Asali mabe ata mon côté. Ba menacé moi si à Pilate. Na moi itango bazo sambisa Yesu, en fait bazo réclamer comme d'habitude des aki na fête il faut ba relâcher mutumoko. Moi si oyo ayebisi mobali na ye na butu lelo batungisi nga mingi na ndoto batungisi mingi pe ayebisi que moto aza juste. Tozomona na ndoto il y a des choses qui se passent là, c'était Dieu. Mais ils ont battu vraiment baza menacé na bandoto. Donc expliquer ango ba mususu ils ont ba nyama et menacé ka bango. Ndenge otu ko poser question. Voilà. Alotaka mingi peut-être bien aimé, olotaka mingi nyoka 2 fois à côté la bino na ndaku. Mususu olotaki nyawa eko landayo alingi aswayo. Mususu loti bambwa bazolanda yo vraiment balingi baswayo. Alors pourquoi ndoto ya boye euti wapi? Bamusu balota moni vraiment lion azoya alingi vraiment abomaye. Alors tous ces songes bien aimés bandoto nyonso ezana ba message na kati. Tolingi lelo to découvrir qu'est-ce qui est caché derrière. Parce que na simandoto nyonso mabe ezaka na force moko ebombalaka. Force wana eyepo et détruire vie à mutu wana. Mais ceux qui m'ont négligé abengi yango kaka ndoto vraiment akomona pe malheur ekoyela e. Tolingi mon frère Yves rapidement tokende ko expliquer ceux qui ont loti banyama yamabe bayela ki yo na ndoto kwa attaquer yo na pesa exemple mbwa batebele balotaka ba mbwa bazolanda alors que na moi bazana ni na mbwa na lupangu mais la buta zolota ba mbwa bazolanda. Ça veut dire quoi? Mbwa na simana ye zana besprit otobengi besprit à séduction. Bangonde bayaka na mission ya koluka ko séduire mutu. Mbwa aza esprit à séduction, aza pe esprit à impudicité. Tango zolota chaque fois ba mbwa ezola kisaboye. Besprit wana baye déjà pembeni na yo, bazana mission ba renverser yo, ba sambisa yo na conduite na yo, okoma na conduite ya mabe ya mobulu. Sonye kota na foyer na yo. Alors besprit wana baye sous forme ba mbwa. Ce qui m'ont habité, na opese exemple moko clair. Ndeko moko ya mwasi, ya mbaki alobi passé ngaso na lotika mbwa. Na ko bimana mo ozokaka posa ya mibali. Phénomène wana a comprendre raté. Soka lotika mbwa. Voyez dans d'autres zo bibambwa, mais en réalité il y a un esprit de séduction et yeli mutu wana. Maman moko alobaka nanga boye azana poto. Abi passé mobile nanga zara mobulute. Mais depuis to lotaka mabe. Après wana na mon mobile nanga a changé complètement. A changé complètement. C'est-à-dire il y avait une influence et ya ki nanzela ya nyama. Mbwa aza esprit impudicité, esprit à séduction.
Deuxièmement, moto aloti nyoka aekokota na ndako. Eza na bato za na mikili ya poto za na États-Unis, za na Europe. Nyoka comme on en a te place aux alliés, mais chose étonnante, au lotaka mingi ba nyoka. Nyoka mon frère, azali pe esprit à séduction, te séduisa qui Ève. Nyoka azape esprit à destruction. Yé mutaboma ki bana Israël et belé na désert. Alors so mutaloti nyoka boye, ezo lakisa ke besprit wana ba yé lié, ba yé na mission ya ko détruire. Ya ko boma, ya ko salisa même accident parce que esprit de mort mutabomba ni na ciment. Voilà un peu avant de continuer. Présence ya banyama beza belé bamsu balota ba corbeau corbeau ya koti na fenêtre na ka batebele balota ba ndoto wana wana za vraiment ba sorcier ba lati parce que sorcier alata même banyama akota kana kati wana za ba sorcier bayaka sous forme wana bayaka na mission ya destruction jamais pour babongisa et moto aloti ba ndoto aboy mon frère Yves. Il faut aluka prière. Ce aluki prière, franchement, à vivre des événements négatifs, oyo et kolongole sengo. Parce que ça esprit ba na mission. Mais le tout est salamina ndoto. Et salamina ndoto, pourquoi? Parce que ndoto est appelé langage. Nous avons utilisé pour alober la bateau. Voilà ce qui question est avant de progresser. Voilà. Quelque chose d'ali et par rapport aussi à Bandeko Oyo, balotara souvent na moi. Est-ce qu'il y a une différence d'autres à moi et à Boutou parce que nous souvent dans l'autre à 5h du matin, 6h du matin, l'autre à bango avant. Est-ce que Bandoto ni autre koyeba ils ont réalisé souvent est-ce que ça y a Boutou to ya moi indépendant Bandoto Oyo et comme la réalité? Ndoto ekiparate ezana bato balotaka na moi alali azane na canapé alali aloti ekiparate surtout bespiro to bengi mibali ya butu basi ya butu il y a des fois ils travaillent les jours ba travailler rapide na moi alors na lingi na continuer koloba boye tozolo bela bitumba butu est-ce que là la ka bien aimé, est-ce que là la bien? Ko sepela te na bitumba wana parce que bitumba o ebandaka na butu na moi pe eyaka. Siko ba o ba ganyaka abundi na banyama abundi na batu mais ya ganyaka ne kaka interprétation et koza na nini message eza nini kula na kati. Moto abundaka na banyama na ndoto alongi eza signe ya victoire. Eza signe ya victoire ezolakisa ke aza chrétien moko avanda. Aza chrétien moko azotambola vraiment na nzambe parce que dans ndoto soki o échoué yeba ke na moi pe oko échoué soki dans ndoto bazolonga yo chaque fois na moi o sala no be fort ndenge nini oza faible siko ba oyo ba limoka ba oyo ba kata ka ndoto ngamoni kaka action moko linge koma akati ne ndoto soit limwe ya pumba ke likolo et ça le manga ba ndoto mingi et wana ko kozala nini na kati ya message kuna. Action wana ya ko kata d'abord ndoto tellement elle qui somo moto a sursauté a kati yango je crois et yaka net nami bikisa tellement likambo eza somo mingi alors nami bikisa sinon ezo komela ngai voilà. Alors tozo avancer bien aimé tozo lobela bitumba ba combat o ezo salema même na ba konzi ndoto mabe poni motute azala nani na kata bible tozo mona ba roi ba lota ki pe ba ke ko luka ba sala nzambe et avant de continuer tozo pesa bino numéro okoko benga biso na 0998 eza numéro na biso RDC 0998 17 77 04 0998 17 77 04. Voilà. Parce que là, tu as une question moko bandeko belepe ba se dérange non moi makasi et ndeko lotaka souvent bandoto mais akokaka kobetali solote ya ndoto oya mona ngina butu nyoso to lekana na butu bitumba nyoso to lekana na butu na tongo
Elimwe baté ceux qui habitent en ndengeni eza suna mutuna été. Est-ce que wana pe eza moko ya ba ya bitumba pe na ndenge moko boya mabe eza mabe. Lelo na auto prier pour un ser moko azana Canada à Landarabiso. A ebisinga eloko lobi pasteur mikolo bandoto ezo limwa nako lotame na tongo na lamuki elimwe. Eza na ba force yi ba pe bandoto abato. Et ça, anormal, bien aimé, ce qu'on sali 2 mois, 3 mois, au lotakate, et ça, anormal. Franchement, quand on a bien les kamuna lobby, parce que dans d'autres, Nzambe, azoya ko bimela bata, après ça va on va avertissement, après ça va on va directive, à la qui ça va on même ba secret au ezo les kana famille. Alors, ce qu'on zolo tate même 2-3 mois, franchement, il faut bon de l'Nzambe, asungayo. Il faut mon quand même makambo. On peut douter de la prophétie, mais dans d'autres, il est difficile de douter de yango. Alors, tolobi bandeko ba lotaka ba kangakate, na comment on a livré nangai, et ça na ba sorte à bateau ba lotaka ba kangakate ba nani. Par exemple, je peux dire ça rapidement. Premièrement, bateau baza ba dépressif, aza dépressif, aza na maladie mentale. Il est difficile à Kangandoto. Batama Boma, voilà. Batama Boma, il est difficile à Epson à Lotiboy. Deuxièmement, bo cultiste, ba sorcier. Comme chaque fois, ba bimaka. Dans zoto na bango, ba lotara difficilement. Ces gens-là. Alors, ba mususu, ba lingara prière te. Bango pe, il y a de tels gens, ba lotara vraiment penzate. Voilà un peu les 3 catégories Yabat. Voilà. Ça c'est bien. Et bien c'est quoi Tobé tapé maman selon mon cas malgré tout le bitumba nandoto mais ils ont la battu mususu au lelo pour la bango ndoto et le belera bango et l'autre côté bah mon comme vidéo moko boy film moko boy oyo balaki kaka et ataline na cinéma moko boy mais lelo na mboka na biso RDC bandeko belé bazako boya interprétation ya bandoto balobi eza mambalo kuta oyo to ile kaka et surtout eza na bandeko moso alotaka souvent ana lopango na ye aza marié aza na bana na ye mais alotaka mingi action salami mais na lopango parcelle familiale. Est-ce que on a pesa ba lien to za kaka raisonnement ndenge la rabiso na moya pe na butu pe et bimelo ko la rêve. Bien aimé Yves, je crois que toza ba témoin na ba quartier na biso la plupart avant moto akufa bato mingi ba lotaka, hein, avant moto akufa bato mingi ba lotaka. Mais oyebi pourquoi bato ba lotaka avant moto akufa? Wana Nzambe ayaka kolakisa parce que Dieu est omniscient. Ayebi même makamboyo et kosalema lobby ayebi frère Yves opesa banani mbote lobby. Nzambe azomona ngo déjà. Ayebi bana ba osala accident lobby azomona ngo déjà. Alors kolobake ndoto ezaka bandoto bien aimé c'est très grave. C'est très grave. Okoki ko kufa bongo oloti okufi ba olela yo après lobby ezaka ndoto puis après quelques jours okufi pour esalemeli batu ebele ebela lotaki akufi pe akufi. Ça c'est la vérité. Alors nalingi na lobake na Bible na Job 33 verset 14 qui non 16, Job 33 14 qui non 16, bazolo bake nzamba lobaka ndenge ebele alobaka na bandoto alobaka na ba vision mais nde batu batiaka ngo kate. Voilà balobi yango pe na Bible mais l'on y prend point garde. Bible pe lobi yango na mona professeur à université azolo bananga passer est-ce que bandoto eza vrai, est-ce que eza makanisi ya batute? Je l'ai répondu oui, nandoto makanisi ya bato ezalaka mais message en Nzambe pe eyaka. Alors il ne faut pas dire que bandoto ezaka makanisi ya bato. Voilà. Ça c'est une erreur grave. Voilà, et par rapport à bandeko balota souvent zongi pa na bango et azo sakana na bandeko ne malgré aza marié aussi a bima déjà mboka soit aza na ville mususu mais azo lota li solo ezo le kana famille yé pas à présent wana. Bien aimé bandeko oyo olotaka mingi ozozonga en Afrique, c'est très mauvais. Yo aussi au changea milieu au koma na mboka mikili. Je pense qu'il faut lota ba ndoto eza mabeto lota en Afrique mais chaque fois soko ozozonga na ndako selon expérience eza mabe. Pourquoi eza mabe? Parce que aussi au longwa wana
Nayama Nekomoko, mon frère Yves, qui me dira, pasteur, Nasali Bambou Lebele, il a fait plus de 10 ans en Europe. Alobi à l'otana noté ndoto azana poto. Là, n'a bien. Mais à cela, plus de 10 ans, à l'otana noté que azana poto, à l'otaka en Afrique, à Zozonge pa na bango. Na tuni e vi na yo siko eza koma. Abi non, vi na ngai, en tout cas, makamezo tambolate, ça ne va pas, ça ne va pas. Ce qui m'ont taboye, mon frère, ils appellent Bitumba. Tu as on fait dans le cadre de Bitumba, bien que les autres aient une interprétation. Ils ont ça, ils ont un esprit à recul, un esprit moko, et bandako bundisaye, tant wazaki en Afrique, bien qu'à komi mikili, ils ont landaye, ils ont continué à dominer. Esprit à recul to bengango, il est difficile. Bato balota souvent en Afrique, dans la vie sociale boye a progressé comme il faut. Franchement, il est difficile. Selon expérience. Voilà. Et voilà, et confiance topé sanandoto, tu na prophétie parce que comme ça balingaka ceux qui ba moni prophète ndé ba sepeli. So confiance plus topé sanandoto oyo et ça comme message topé sana prophétie. Na habité côté wana. Bien-aimé, Batouré belé les losoka yo ki prophétie azo trembler. Mais na lina ebisa yo na kati ndoto prophétie pe eyaka. Ndoto ayambaka nyonso. Parole de connaissance, prophétie. Nyonso ebimaka na ndoto. Na on fait ce exemple. Roi Pharaon alotaki ndoto moko ezolobela prophétie ya mboka na ye il y a 14 ans. Prophétie à 14 ans. Cette année, il y a abondance. Cette année, il y a famine. C'était une prophétie. Pharaon. Dans 7 ans, abondance et zoya makasi. Mais après 7 ans, nzalamoko makasi koya et koyiba bozui mboka ekota na Christ. Ça c'était une prophétie. Mais ayé na ndoto. Muto a négligé bandoto vraiment ekokamwisa parce que même combo ya Jésus soko yebaka te bien aimé na kotangelo na Bible ezali na Matthieu chapitre 1 banda na verset 20 à 21 ba pesa ki Joseph combo à Jésus na ndoto. Comme Jésus est bandaka na ndoto, les noms les plus élevés et yaki na ndoto. Donc on néglige jamais bandoto. Alors, tolingi to continue mon frère Yves, bitumba ya liboso tolobi banyama bazo bundisa mutu. Amona ka présence ya banyama bazo landaye. Balingi basale mabe. To expliquer yango, mais pour obima, il faut les cas de délivrance. Il faut les cas de délivrance. Deuxième batu ya mibale bazo bundisa ezali batu les hommes tant tozoba les hommes tozana basipe mibali ya liboso ezana batu balotaka chaque fois omonaka même personne abimelaka yo oyebi epe bien peut-être aza noko na bino tata mwasi mama na bino abimelaka yo chaque fois aussi au voyageur. Yandeke na landaka sermoko maman na ya bimelaka ye chaque fois. Chaque fois. Tellement il est kanaki a bengi maman na ye tellement il est kanaki. Ce qui ozolota mutu moko ka wana zo bimelo mbale belé na bandoto. Yeba bien mutu wana aza ennemi na yo. Na yete pona panza yo famille. Mais vérité et sungaka. Yesu alobaki na yepo mwana akabwana na papa batebele ba message wana te parce que si on continue la doctrine de Jésus il y a des fois vous asuna ba même conviction te na ba parents na yo bien aimé olotaka mingi mutu moko wana ayaka ko bimela yo azo menacer yo mutu wana taboye bani bien na moi ataza papa na yo côté sentiment te akomaka ennemi na yo na butu akomaka ennemi na yo et déguisement ezalaka dalina expliquer bien déguisement ezana bandoki ba ko lata bilongi ya batu alati elongi ya mutu azo ko bimela ye na elongi ya mutu mususu po ba yeba ete il est difficile mutu ayeko lata elongi ya mutu aya na même figure plus de 5-6 fois. Non, non.
Ce qui figure wana tomoni et apparaître 5 à 6 fois la même personne wana balati elongité eza penza yé eza penza yé 5 à 6 fois 7 eza penza yé mutazo bundisa yo des fois eza na problème te des fois eza problème te balati elongi bayeka ko bundisa yami balé batu ya bongo po alongwa na bandoto na biso. Il est difficile yo moko na ba prière na yo bengana il faut ba sali ya Nzambe ba prier na ndenge na ye moko ekosimba te eza lokola mutalota mibale ya butu basi ya butu auto délivrance nango to quotidien esimbaka te oyo eza expérience tozofesa yo esimbaka te. Il faut aller à la délivrance par télépathie à distance. Frère Yves, émission to salaka et pamboli et belé na batu. Franchement, na yebi. Ba ba ko lota bandoto mabe na niveau moko azoyoka na ba corps physique ezo simbae. Net maman mo na France. Donc ye penza yoka ka mobile butu azo baiser boazo ka pa nzoto a mutu. Corps physique. À cela nango 10 ans, plus de 10 ans plutôt. Corps physique penza. Non non. Non non azaka na mobilité, azaki na mobilité mais ayoka ka pepe ayebi amona ka mutu wana bimela kai. Maman na zwa délivrance na c'est fini. Bespiro na bakima. Ndenge ebele ba mususu na téléphone ozoka milimu mabe bazolo bakati ya mutu pe bazokende. Mususu bazo sanza biloko ebele na ebi camerounaise moko sanza tellement mingi na ba délivrance bazo sanza. Maladie à dépression na téléphone kaka ndeko moko na Allemagne abika ki azaki na ni centre ba dépressif abika ki na téléphone a comme normal. Donc na téléphone oh ba malade bazobika. Dieu fait beaucoup de choses. Dieu fait beaucoup de choses. Siko bandeko bazana ka oyo basala ndenge nini pour que ba solo na Mosena Nzambe bakuta na Mosena Nzambe basala nini. Numéro d'abisso to pesibino yango 09 tozo rappeler 09 98 17 77 04 09 98 mon préfixe à Moka 17 243 et puis oui tozana Kinshasa 00243 9 81 17 7704. Voilà. Ok. Je crois beaucoup comment et qu'est-ce qu'on peut retenir comme message phare et à travers cette grande émission surtout na bandeko batala rabiso o bazotala biso le sous lelo o yebisa bango nini pour que to kabana yo Mosena Nzambe Valère Moussatu ngala bien Joseph et Daniel ya biso bato to lotara bino bato lotara te bosala nini Mosena Nzambe opesa no solution et Mosena Nzambe solution na bandeko oyo ba kutana makambo o yebisa bango nini et aussi na ba oyo ba lotara te basala nini po banda kolota. Ok, avant de passer sa solution, rapidement la ligne na continuer mouké, ce qui vous permettre. Il n'y a pas de problème. Tu continuer émission d'abisso et les lots tu ça quelque part, mais tu continuer bitumba ndoto eza ba forme belé, ba mususu, ba boakela ki ba malade à partir ndoto. Voilà tu toucher en émission mususu. Donc on lobelango comment ba te belé le lo ba souffrir et banda qui à partir ndoto, peut te relaxer comment maladie wana ekosila. Tu ça vraiment na ba témoignage et belé côté wana. Tokoloba pe émission mususu ba oyo ba lotaka ba yibie mbongo ba yibie saka mbongo tout ça eza profond toko expliquer ngo na émission ezoya et oyeba tango loti boye nini bombani ozoka moka ba makambo ebele mabe ezoyela yo. Alors pour to succès lelo tolobi ke bataki ya mibale zo utana batu eza na ba marié baza beaucoup attaqué régulièrement bazolota batu bakote la bango na chambre batu bakoya na chambre babandi ko menacer bango mususu akolota bakomi 3 personnes na mbetu
Hein? Alors que là qui mi balé ba komi 3 musu soyé ko bundisa neta ko ba mama belé passer dans l'autre mois si mo ka koti na chambre aye ko bundisa ngai phénomène wana ezola kisa premièrement femme de nuit oya la ndamo bali na ye azana kanda alingi libala wana etikala ya ye yango azobundisa mwasi wana tina bandoto. Deuxièmement, soit mobali na ye azwi basi na libanda yango azolota batumi satu na mbetu wana to continuer yango je crois prochainement compte tenu ya tana biso. Alors poto bimana bitumba mais avant na loba solution na lingina loba bien aimé bitumba oya butu ekangi ba vie ya batu ebele ekangi ba vie ya batu ebele yo somonaka ndoto nzoka nde ba blocage ozaka nango na moi besprit oyo omonaka na ndoto bango nde bakangaka yo tina moi balandaka yo tina moi balandaka yo. Alors poto bima eza simple eloko ya liboso eza repentance. Nzamba azosenga na bato ba se repentir batika ba mabe bazosala pour intervenir na ba vie na bango. Repentance elingo loba kotika mabe oyo tozo sala depuis longtemps parce que Bible lobi le salaire du péché c'est la mort. Yami balé il faut basa la prière et la délivrance pour nabiso pour tobima na bituma oyo ya butu. Sinon soki bituma butu zo continuer na moi pe vie na biso kozala ya bitumba. Place où il fallait pas tout ça la bitumba. Voilà bien aimé à délivrer yo franchement. Okomona su bitumba wana te nzamba za le tout puissant ayemba loyo po alongolo na bitumbo yo. Yo moko bondi bingo sali même ba jeune ozolela. Mozo remarquer zo continuer. Ezana ba délivrance, eza lokola Lazare ba sekwisi Jésus alobi na ba disciples délier les. Ezana makambo ekosila po basali ya nzambe ba prier pour na yo. Benga biso okokota na programme na biso ya délivrance. Oui, ça les maka chaque mercredi lokola lelo to ko prier pour na batu. Yo pe kota na programme à délivrance. Je crois que cette fois-ci makambo na yo il faut fungwa na kombo na Yesu. Alors tolingi to pesa yo numéro benga biso na otie d'abord 243 parce que tous en a RDC. Numéro ezakaka moko 0998 17 77 04. Excusez biso to bengi lokola ba belge. Ceux qui te lobi lokola ba français au comprendre te. Donc 0998 17 77 04. Voilà bien aimé. Ezalaki Wabino révérend Valère Moussatou. Il y a église plein sali. Tozali na to changer adresse. Tozali na limité. Première rue Dilandos. Église ezali wana na avenue Bonacay numéro 1 juste la principale. Il y a première rue Dilandos. Topesi bambote na bandeko nyonso balandi biso. Nzambe apambola bino mingi. À la prochaine. Les mêmes numéros même numéro na WhatsApp benga biso mikolekoya oko benga biso na Imo na Viber na même numéro okozwa biso. Voilà, que Dieu vous bénisse. baza libanda ya mboka o bazotala biso bazali na problème songolo pakala mosene nzambe sunga bango na petite prière et que ça la paix malam la bande ko batala biso. Tobondeli, éternel Dieu tout puissant, Père, nous te prions dans le nom puissant de Jésus de libérer mon frère, ma sœur qui est bloqué, qui est lié. Nous te prions cette fois-ci qu'il vive sa délivrance, sa vraie délivrance pour ta gloire. Je les bénis en ton nom, que ta bénédiction demeure pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, merci très cher métonnote. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de votre grande émission qui vous aime beaucoup. La réalité chrétienne avec Yves Pan. Voilà, Yondeko Olotaka, ma bête féroce. Et banyama o baza sauvage, Olotaka noko tata kulutu, maman tata moi si ndeko mobile bokabwana kala. Solution yango, voilà la solution. Benga Mossaïna Nzambe, n'hésitez même pas. Nzamba Rosunga à travers Mossaïna et Rosa Solution. Merci, à la prochaine.
Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que Coucou, c'est Nathalie Makoma, promo sur Cepela TV. Cepela TV Box est commis à 55 livres et encore plus 10 jours gratuits et encore 15 livres par mois. Abonnement dans Cepela TV. Oh mon Dieu, en profitez, boya parce que promotion awa et zaline coupé la moto. Cepela TV, wow, it's the best. Nathalie Makoma, à bientôt.